magicien. Azalaki magicien na mwasi na ye olangi babomisi peuple congolais bamemi peuple congolais na esete wana ezalaka église te ezalaka esete oyo ekaboli bafamille na Congo ebomisi bamillion de congolais epuis bazalaki mamolangi na papa olangi bazalaki baguru baza baguru. Les propos tenus dans cette émission n'engagent que son auteur. Amis de CongoFrance.com, bonjour, bonjour Landabiso Ebele na kati émission Oyo, les grands duplex. Tulobelaka toujours makambo ya République démocratique du Congo, guerre na kati ya Est, batu baso kufa, masasi zobetama, intérêt ou danger eza nini, tolobelango na kati émission Oyo, papa Olangi, auti kokufa, toyeba suite. Et pourquoi Liwa eye Karanatango Oyo et pourquoi même tout le monde a la réaction ebele na famille na épée na ba rumeur surtout ebele tout le belango et puis tout le bela sur gouvernement Oyo normalement ba élection il fait ça les mains selon ONU ils ont ça la pression makasi élection il faut ça na Congo selon accord ya Saint-Sylvestre to ba on a quatre émissions on a Messi Bokechu Wayambo azalanga yewi. Bonjour Bokoti Wayambo. Bonjour Nicolanga Joshua Didi Dipuma. La zone sur le coup moi pas Dieu tout puissant le créateur des cieux la terre. Mabele ya Congo ezali ya Nzambe Nzambe ndali nakina na to bota mana mabele ya Congo. Ngana yo mitolo na biso ekundama na mabele ya Congo. Mabele ya Congo ezali ya vendre tel le coup mezo ke pas Seigneur Jésus-Christ RDC le roi du Congo. Le coup de les grands prophètes Papa Kimbangu, Oya Koufelaki Mabele à Congo, le coup de Makila Patrice Ebiri Lumbumba Koufela Congo, Floribert Tchebeya, Fidel Bazana, Arma Tungulu, Autiko Kokisa depuis le 2 octobre, Oyo Arma Tungulu, Autiko Kokisa 7 ans. Abomaye na imposteur Aridi Politique Nambe, les fils de Christophe Kanambe, Abomela Biso, les diaspora, les prix courageux Arma Tungulu, donc merci Minzamba de la Bananae, donc le Koumezonga na Makilaya, Pasteur Lukusa, Général Ngwana Panzu, Général Bekaza, Colonel Obango, na ba martyr tout ya Kasai, ba martyr tout ya Beni, ya Uvira, ya Équateur, partout ba Congolais bazango kufa. Bapesa boketu wana momakasi ya kosangisa peuple congolais pe kosangisa diaspora libanda parce que cette année dont le Congo sera libéré tous à la bomoko litana pour tout libérer mboka na biso. Merci mingi na ndeko na ngai Joshua Didi Pumba. Ok, Boketu Wayambo toke na sujet oya papa Olangi ya ototika biso pe à son âme déjà impression na yo ezani ni komona mbaoba mutu oyo pe asala mingi na kati ya ministère surtout na kati ya église wana ya CFMC si je me trompe pas. Donc voilà impression na yo déjà ezani ni monsieur Boketu Wayambo. Non, papola du tout d'abord Joël Misangai, papola ndada baobate mais azalaki magicien. Azalaki magicien na mwasi na ye olangi babomisi peuple congolais bamemi peuple congolais na esete wana ezalaka église te ezalaka esete oyo ekaboli bafamille na Congo ebomisi bamillion de congolais epuis bazalaki esete oyo bata kokopere na baokipa farao héros oyo nabengaka Aridi Polite Kanambe mwana ya Christophe Kanambe babandaki kotravaille na kozwa babongo na babe komona André Kimbuta nani na Robert Minaku na oyo kone tanga bakene kotika bakoka bakene kotika ba enveloppe ya katepa ya epa mamo langi oya bombisa ba famille akabola ba famille oya benga ba parando ki lokola biso tozolela bandeko na Kasai tolela bandeko na Beni partout lelo para oyo Rwandais oyo ba Ruberwa ba Moïse Mwarungabu ba Bizimakara ba Janet Kanambe ba Rwandais tuti lelo ba botola biso Kongo na biso ba église wana ya esete ya mamodangi bango bazali bato liboso baza ko soutenir Kanambe katikala na tête à pays lokola biso to bandai kolela bandeko na biso na Kasai toza kolela bango bandimaki te liwa ekokotela bango na kata ndako lelo liwa ekokeli bango basantir yango
médecin bagrevaka na mboka oyo bato batanga bekole te. Moi je crois liwa ya mama olangi ya papa olangi soki olangi ife ete ya moma oyo muku na soni kafuta mamba sikatenda maribu ya protestants botu a contribué na makila ya peuple congolais. Ya moi Seigneur Jésus-Christ alobaki que celui qui tue par l'épée périra par l'épée à son tour. Lelo liwe ekoti na ndako ya olangi akalitaki bango baza nzambe. Oh le peuple congolais bafukamelaka nzambe mopesi pema. Peuple congolais bafukamelaka babatela mabele bango bakomisaki papa olangi nzambe. Mais nga nakanisaki ke papa olangi sima mikolo misata kosekwa amata ndenge liye mataki ube amata ndenge Moïse amataki. Mais namoni yo na lalika na Afrique du Sud okende azalaki neka moto pamba bakongolais bakomisi bapaster banzambe bakomisi bapaster gloire wana kuta ta Jésus aza na gloire wana te. Ole bapesa ta gloire wana na papa Kimbangu oyo azalaki prophète ya mboka wana oyo asacrifiaki vie na ye mpo na mboka wana. Oyo lelo liokolo nde babomaki Kimbangu bango bakomisi papa olangi nzambe, mama olangi nzambe, Kizami na nzambe, Arcero nzambe, bakomisi Walesa nzambe, bakomisi Kizami na nzambe, Deblesse nzambe, Mutombo nzambe, bapasero na tout bakomi ba nzambe. Mais moi je crois que liwa oye koti na cette église oya magie ya olangi eyebaki ete ya bao batikali mpo kala mingi te. Ale moloto alobaka ekokota na basanctuel na bango ekoti na basanctuel na bango ezali grande victoire mpo na biso bakongolais oyo toza kobundela mabele. Grande victoire mpo na Dieu tout puissant le créateur de ce la terre. Ok, naoki olobi momoko eloko moko boye touche bato ebele et touche même bafidèle ya église ya CFMC comme quoi papa olangi aza magicien na Maman Olangi, est-ce que osala ba preuve nyonso wana? Mais oyebi tolobi tokoyeba bango na misala, tokoyeba bango na misala. Bible oyo mindele bakomaki po bakongole bakoma Bible te. Lelo tomonaka barabe baza na courant na écriture na bango, tomonaka bachinois baza na écriture na bango. Bible oyo bato bayela biso Bible eza mindele. Mais lelo oyo tozomona ndenge mama olangi aza na bana na ese bana ne babalaka bana mama olangi babalaka ata moko abala trate bango tu baza bakindumbise na bekobise otomona. Mais tozomona lelo oyo mama olangi akabolaki bafamille akabola bafamille papa na aza ndoki mama na aza ndoki dans leta ye aza na bakoko ne babengaka ye koko dans leta ye aza na bana na ye bazolenge bamama. Mais soko koti na CFMC il faut boya mama na yo oboya papa na yo oboya bandeko na yo ezali ya set baza bamagicien. Mama olangi na papa olangi bazalaki baguru baza baguru bango bakalisaki ke bakokanga peuple congolais en otage. Mais akokola muka te ala muka tomona ye ala muka tambola likolo ebale ala muka te ekusa bato ala muka loba osomona toba bantu. Mais modèle famille wana ndenge bomisi peuple congolais, modèle famille wana enyatire peuple congolais, modèle peuple wana oyo lelo Jésus-Christ abokaki idolâtre bato tu bana baeglise ya mama yembo nakata baset baza baidolâtre baza baidolâtre. Tosepeli ife tosepela kende biso te tokokufa moto akokufa na ntango na ye. Me nga nakozwa peuple congolais baza peuple ya moto tazwa bango en otage. Moto azolia na farao lelo tozala 13 millions de morts. Esosomoni bapaster na tu badenosaka makambo eza na Congo bakoma na baselere na bango epa Mugalo epa ya Rubero azali tuti mama olangi liwe ekomi epa olangi ife ete ya bafaux paster bamagicien batikali bango tu bakokufa na nkombo na Yesu Masiya. Ok. Bateli peuple congolais bango tu bakosibir grande humiliation lelo mama olangi ye wana te. Ok. Mais c'est beaucoup de une discussion moko ezali déjà bakomi ko discuter par rapport à enterrement
place bako enterrer Papa Olangi. Déjà nayoki bazo proposer Papa Olangi ou bien ye bango famille ezo proposer que bakunda ye na limite na église ya CFMC. Yo ko réagir nini ke bakunda mowei na kati ya église CFMC. Tout d'abord terrain wana eza ya l'état. Terrain na mamola aiba place na koiba na ba corruption. Terrain wana de toutes les façons karabingi teta umboke kuza libérer pour récupérer terrain wana to repesa ngoma ben système o ba créer ba société place wana peuple congolais zo musala wana fini so ba kuna na magicien bango ba ko kunde na loja ba ko kunde kuna na ba village na bango ana ba to kunde te possible kundi wana to ko pikole bembe wana to ko tika ngona loja kunde pa ba tetela ozomona tokoli mutako sakala na Congo te mutako sakala na mabele wana te lelo biso to mona ka ba papa na ba mama te moto kita na aéroport te poto telemela pouvoir ya fata ya aridi politique kanambe wana se bakundi Olangi wana ba ki basale erreur to ko pikola ngoa. Mais bon Picolango, pourquoi? Parce que IDPSP basinga ki ba kunda Etienne Tshisekedi na kati ya siège à partir na e. IDPS ben Etienne Tshisekedi a bundeli mboka na e. Olangi a bundeli mboka te. Olangi a bomi a contribuer na ba Rwandais bazandinge moko bazan les oiseaux de maître mage. Olangi ta magicien a badaki ko na farao. Na ego ridi politique kanambe comparer mais président Tshisekedi na Olangi te Tshisekedi ndeli mboka Tshisekedi na mwisi peuple mais bango ba dormi peuple ba nyatir peuple wana ba bomi peuple wana. OK to ba meko kunde na limite biso to kozo ibembe wana to kotika ngwe pa ba tetera kuna na loja kuna. OK. Bokachua ya motokoti na sujet ya Uvira, lelo masasi esobetama vraiment batu ba kufi ebele. Mboka ya Congo eza vraiment mboka moko oyo eza plus na ba tiraillement ebele, ba guerre par-ci par-là surtout na est, n'en parlons même pas tout le monde na kati ya Kasai. Comment est-ce que batakamuna sa ba congolais ba Kasaye ebele ba kufi surtout misusu baza réfugiés. Bakeko se réfugié na kati ya Angola. Yo okoki koloba nini par rapport ya guerre oyo eza na kati ya Uvira oyo balobi soi-disant baya kotumba oyo aza congolais alingi HAC Joseph Kabila toyeba déjà baimpression na eza nini? Ndeko na ngai ngapela na makambo ya mboka na biso Congo oyebi lelo oyo Kongola kufi lokola njinjia Kongola so kufa makuta za même pigeon na ba France wana ba ndekela kata poto baza protéger mais peuple congolais za protéger te mais lelo oyo okomona ba guerre zoleka oyebi motorkola tango fort yebi sanga motorkola aridi politique kanam oyo asala massacre na Bujadi Congo na complicité ya Mwanatem lelo bande ko biso a Kasai ya kamuna sapo so disait bataki kamuna sapo parce que aboya ki concéder soutenir kanambe ba biso ba kufi na Kasai na bomi bango na bomi ba kwa Kasai eza ridi politique kanambe te eza Chibala eza nani Evariste Boshad eza nani o metisi ya te nani Sami Badibanga eza batala mwana pona pouvoir farao ya imposteur lelo makambo ezolekana ese babosana teke tango fort moto abandeki kotikela ba M23 minduki ngasi kongola linga bundabunda na ye me nga na bitumba ese na kosoutenir moto te parce que ça très compliqué na makambo oyo ezolekana Kongo kuna ngai nazosala part na ngai teka tise musicien na bundi 20 ans na mobilize bato soki bango baza bamilitaire bazobunda na solo babunda bango moto bazosiba minduki kuna so bakobunda balibere Kongo balibere Kongo me ngai boketi wayambo na kosoutenir moto te mpo na bi baposition na contrôle ya makambo ezoleka na STT o comprendre na contrôle nango te na ya mpona pelisa moto te na ya mpona boma moto
moto te bato bazobunda kuna na ye en tout cas tomoni bamilitaire mosusu bauti bujumbura na burundi bakoti na uvira oui justement toza na bandeko na biso mosusu bamaimai babundaka kuna mpona koresiste contre mabili wana bazali mais tobosana te ke mboka eza na occupation donc anam baza capable ya kozwa minduki kopesa kala bacongolais mpo baextermine peuple congolais. Moi je crois que soki bato wana balingi basala so rébellion na bango so balingi babunda, moi je crois que biso diaspora tozala localisé na Kinshasa mpona soulèvement makasi esalema na Kinshasa tochasse Kanambe na Kinshasa mais makambo ezoleka na ese nayebi mutu nango te nango te na la droit ya kosoutenir nango te na la droit mpe ya kota komatere nango te po eza mystique makambo ezoleka na Uvira kuna bino bato bolibere Congo MONUSCO azo atake bango pourquoi poni MONUSCO azo atake bango mais babundisa MONUSCO so baza bakole bazebele babundisa MONUSCO yango ndeko na nga Jojo Didi Pumba makambo ezoleka na Congo eza ministère moko ya distraction yango monike na bino ya diaspora congolais tokota na badistraction te tomobilize bandeko na biso baza na Kinshasa bachasse barwandais bachasse système oyo ezali na pouvoir na ville ya Kinshasa. Le seul moyen de rechercher Kanambe na niveau à Kinshasa. Ok. Bon, tokotala makambo wana oyo bakomba ya baesi wana après mpo na momo ngana na contrôle ya bitumba c'était moyen na tia commentaire na makambo ezoleka na Uvira ezati. Ok. Ebi bato wana te. Oni aza ko exiger calendrier électoral déjà kalamingi te élection il fait salement mais jusque là calendrier ngona na bimite to ebite nini koleka benini ekosalema na mikolo ekoya déjà na ina ba impression na par rapport à insistance ya Oni ndeko na ngai na d'autres ko message na ngasi na lobi makambo ebele ndeko na ngai Jojo Didi Pumba ona lobaka peuple ya ndenge nini peuple mumima bazo préféré batala limbisa ngai batala ba distraction ba mitakala ba makambo ezoleka na ba internet oji balinga ba la Florence donc peuple congolais zo préféré distraction que makambo ezali très sérieux ya mboka na ye ozo comprendre ndeko na ngai yango monique na zo banoke Kanamba lobi ya kokende te soki liwe ekuta ye na Kinshasa ana place ya kokende te Kanambe akosalaka jamais élection na kata mboka wana akomi fu tala elongi ndenge komi elongi etondami na makila ya peuple congolais soko moni ebo azotambola na liwa yango tozoloba bandeko na biso tu oyo atangami aza militaire oyo atangami aza politicien oyo atangami aza journaliste oyo atangami aza étudiante na bamama aza de bafonctionnaire bataximen c'est moment tozala ensemble tochasse Kanambe soki bakangi mboka na bino na occupation baoccupe yango baoccupa balongoka bote Kanambe ndenge aza nayebi ke soki akimi bakokanga ye soki atiki bakoboma ye yango Kanambe alobi akokite Kongo te azozela bakongolais baya aboma bango yango ife tosala mobilisation mpona tobunda na bango na niveau ya Kinshasa. Na Kinshasa toza plus de 12 millions de Congolais na Libana tobima 10 millions ole tokotinaka ba distraction na plus de 10 millions de Congolais de diaspora Libana to mobiliser bato na biso baza na Congo surtout na Kinshasa mpona kosala grand soulèvement ya makasi mpona kopusa Kanambe mpo bakanga ye na MONUSCO baboma ye ndenge ya bomi abatungulu ndenge ya bomi Forbert Chebeya ndenge ya boma Fidèle bazala na bapase lukusa bandeko na nga ba Rwandais bakolongwa na liste te Rwandais akolongwa na élection te yango nalandaki nani discours ya Moïse Katumbi oyebi ke na comprendre na bi mais Moïse Katumbi est-ce aza normal ou ba akomi anormal azoloba te soki akomi président akoprotege nani monsieur Henri Hippolyte Kanambe comme sénateur en vie mais Moïse Katumbi fait akono protéger Kanambe kuna na Israël na mboka papa na ye so alinga protéger
bango toujours bazopesa kanambe badiscours oyo eza kokarese Hitler d'Afrique. Kanambe ntango azoboma bato na Kasai na Katanga kuna na Équateur eza tunaka bango ba Moïse Katumbi toyika bakola bachange na badiscours na bango ezanga ntina bayebisike na Kongo ye Moïse Katumbi akoma président nalandaki menda koloba nyabi depo olobaka okozonga ça fait 11 fois ngo olobaka okozonga rapete matado yaka omona nde tokanga yo barone bazoboma ye ezokarese kanambe badiscours ya flatterie ye azalaki na kanambe azalaki gouverneur bongo yebaki te kanambe aza rwande yango tolobi bandeko wana oka Moïse Katumbi batika bafantir na badiscours na ye soki azoleka na ba France 24 totindi ye alekaka te alobaka badiscours oyo ekofaiblir peuple congolais alobaki pas de troisième primati lelo akomi kolobaki azosala ya kogarantir soki kanambe alingi ya kogarantire badiplomatie politique wana akosango na Israel ube na Bujumbura kuna. Ok, merci beaucoup Bokechi Wayambo pour na passage na yo eloko moko koloba nini pendant 1 minute s'il vous plaît. Ouais, normal, je dis Dipumba et 5 novembre tuza kobenga ba combattant tout. Ya Londres, ya Paris tout tangana biso tout et kozala awa na Bruxelles. Moi je crois que na kobenga à partir de lundi mardi na kobenga pour na pes adresse ici place réunion ane kozala to kokutana biso nyonso koma to kokwesa kanamba na to za bomoko lisanga ya na pesi mbote kale pa ndeko na ngai camionnette bola lève toi marque nzambe bata camionnette bola place azali na oyo eza kotungisa yeke ala mukaza la malamu apesi mbote na engambe saya soba beau frère propre mbote mingi na Josué Didi Dipumba ba congolais partout dans le monde l'air est grave na viration to koti il faut tous la surtout bloc et puis na remercier bandeko ya États-Unis d'Amérique na discours au imposteur kene kobeta salle vide na bato botaki ba Canada na remercier bandeko ba combattant ya États-Unis d'Amérique na ya Canada vraiment bravo nzambe batela bino na bitumba nyonso bozali kosala kokosa peuple congolais azate et biso tozala na kati ya plateforme ya peuple mokonzi soko otengami biso mpe tokotengama tokolandela dessin ya Congo eza na maboko ya politicien moko te eza na maboko ya master moko te eza na maboko ya bajournaliste moko te peuple congolais bayeba yango ke dessin ya Congo eza na maboko na biso peuple congolais na zotravaille baclipe na ngai kala mingi te bokomona banize mona sali ya makasi mpo na libération ya mboka na biso kala mingi te do Josué Didi Dipumba nzambe abatela mpe mama Didi asuta mabolonge yinda. Ok, Blanchard Kabanga pe ayoka alandaka mingi Blanchard Kabanga. Na pesi papa Blanchard Kabanga na pesi mbote mingi papa Blanchard nzambe abatela epi na remercier diplôme ya mwana na nga mwasi chance la vie auti kosisa classe na ye etaki gradué asisi etaki assistant social général langue lelo ataka chrétien makambo na mosala to nzambe abatela chance la vie na ndenge asipeli mitema ya bapapa nyonso ya Kongo na kati ya poto asisi classe na ye etaki assistant social etaki diplôme na ye ya gradué nzambe abatela ye mingi ngona baleki na ye na bandemene nyonso. Ok, merci beaucoup na Bokechi Wayambo na PSP Mbote na le manager Junior Bookson Bokassa alandi biso aza à présent. Ok, merci beaucoup Bokechi Wayambo. Merci Josué Didi Dipumba Ok, merci. Merci. Les propos tenus dans cette émission n'engagent que son auteur. Bokechi Wayambo, c'est un grand combattant. Alobi à propos nae, donc ça n'engage que lui. Merci aussi Nabino Badbolanda Gibiso mingi na kati ya émission Oyo bozala toujours disposé ya kolanda ba information mususu. Merci beaucoup. Au revoir. Pour la visibilité et la promotion de vos produits et marques,
contactez www.congofrance.com. Meilleur site de la diaspora avec plus de 80 000 visites par jour avec une diversité de émissions politiques, musicales, culturelles, sportives et des scoops à temps réel sur le plateau ou en mode duplex. Pour la publicité, visibilité, la promotion et la produit, entreprise, na ba appartement na bino, vous contactez www.congofrance.com. Meilleur site ya diaspora, na plus de 80 000 personnes bakota kana site na biso na mokolo moko et ba émission ya ndenge na ndenge. Ba émission politique, musicale, culturelle, na ba émission moko ya découverte. Et ba duplex na temps réel. Awa actualité nde actualité. Et Kinshasa, Mikili, d'accord. CongoFrance.com. CongoFrance.com. Site ya Kolo Masolo ya danger. Masolo ya kitoko. CongoFrance.com.